Kilongo TV. Kilongo TV. Bon s'abonner. Ebele. Mikolo, solingi o s'abonner. Obetika point. Kilongo TV. Kilongo TV. Kabali solo. Lelo na émission na biso. Rabi Mavinga a eli biso histoire ya Jacqueline. Jacqueline abotamaka na famille a bien, mais ba circonstance ya vie et sali que Jacqueline apesa mobali mbongo po akoucher, azwaze mipe abota mwana. Histoire oyo ezali pasi pe mawa, kasi po landa yango malamu s'abonner na chaîne na biso, pe kobo sanate ko cliquer na crochet po ozwa masolo ya sika oyo to bandi kaba lisolo e. Kilongo TV. Ko balanja Kilongo TV mbote na biso mbote sengo mingi za biso koyeba ki bolanda biso ebele tango oyo na sengaka bo s'abonner na Kilongo TV pe partager ba vidéo na biso pamba te awa to saka ba vidéo te to koma interdit aux enfants to pe bana batala te. Non, awa eza ba vidéo otokotaka libota mobima na tata na bana na batata mwasi na banoko to landa yango elongo ekosala malamu mingi. Kabali solo eza bongo mission ya sika oto elibino wapi sika to banda kozwa masolo ya sika na kosepa pe mingi tambo andotinda biso masolo bengi boyo sabiso papa rabita lisolo oyo to luka piste ya solution to luka solution to kozwa yango ndenge ni à travers lisolo oyo ya lelo ne libneza lisolo ya Jacqueline. Jacqueline, c'est une jeune fille. Elle était âgée de 6 ans et elle a fait face à des scènes que vous ne pouvez jamais imaginer à seulement à l'âge de 6 ans. Et ce n'est pas le baboué. Ils ont solo, ils ont des frissons, ils ont des malines. Na kosenga to landa on a bokebi pour te contribuer et kosunga mingi. Jacqueline na obenga Jackie na mukuse poto menga ko évoluer moins rapide. Jackie abotami na libota moko ya malamu, une famille vraiment ya kimia ya kitoko na bayaya na ina bandeko na et pendant que azaki cadette na famille wana na âge ya 6 ans babandi bakotelaki bango na butu bakoteli bango na ndako babandi to pe ba criminel bakotela bango na ndako ndenge ezalaka kaka toyebi te baya kozwa mbongo baya kozwa nini bayokaki sango nini mpo bakotela bajaki bakoteli bango babandi koboma soki nazoba koboma ozoka ngo na lisolo mais ezalaki suka ezali sacrilège babomi papa ya Jackie babomi mama ya Jackie ntango bazoboma ezaki bazokata bato mike akati kingo akati loboko akati lokolo okufi kuna azwi oyo akati azwi Jackie elle ne pouvait rien faire parce qu'elle était trop petite. Elle ne faisait que pleurer entre les mains de son grand frère. Imaginez moi na 6 ans moi na babomi tata na ye koboma wanza te bakangi papa na ye kati to bakangi na saki te bakati lokolo bakati loboko bakati kingo papa kufi bazui sous maman bakati akufi bazui yaya ainsi de suite. Jackie azolela lela ki tellement na butu na pasi na ebisi bino ba botoli na maboko ya na ye bakati pe yaya na ye amoni nde bandeko nenyeso ba okufa. Imaginez un peu na âge à 6 ans et ye moko bakataki maboko mibale. Je vous dis qu'elle n'avait que 6 ans. Bakati maboko nyeso mibale batoboli lisu ya droite ezaki passe. Jackie tellement lela qu'elle a koka suko lela te akoma ko saka ba et le col les sous ma cassité douleur et les kaki batona ba criminel ba kanisa ki akufi ba ki et Jackie avait perdu connaissance azai suko lela susu te azo pe masu malonga te bande kwa bebe ki ba bomi botane mo bimba papa kufi mama kufi bayaya nyonso bakufaki. Jacqueline aye kolamkela na hôpital ezalaki passe. Jacqueline alamkeli na hôpital après 5 jours ezalaki passe. Circonstance ya boye babomelo tata babomelo yaya baboma famille na mobimbo tikali yo moko sans famille na âge ya 6 ans. Imaginez un peu
Moi, je suis à venir dans sombre. Qu'est-ce qu'elle pouvait faire à cet âge-là? Comment grandir? À quoi la ndengeni sans famille? Et ça, ban ebele ban circonstance où. Et ban ebele ba se retrouver nul. Tam sous par accident, ba parents ba kufa. Tam sous ndako eziki, ba parents ba kufi. Mais moi no Jackie azaki traumatisé parce que monaki ne ba bomi ba parents na. Amoni pe ne ba katie maboko nyo sumi balé. De maboko ne we tikala ki biteni. Amoni ba tubie mbeli na lisu etoboki. C'était triste. Pasi na motema. Douleur à boyer. Oko expliquer pas nani akoyoke loso nzambe te. D'abord Jacqueline abimi rescapé. Ye moko abiki na famille mobimba batunyo ba kufaki. Ye moko abi 5 jours après elle se retrouver vivante na hôpital. Azo bata koma ko hôpital a ndenge nini. Na âge ya 6 ans. Yambote to ko balso na biso se pedagogie kele. Na vini mokono va proposer biso extrait moko ata nzembo ya Blaise Tolanda toko ba sona biso toko yeba suite ya Jackie soki akola ki ndenge nini tolandi. Congo TV. Sors vite. Zona bidona keto kamai. Bakenda bakufa natikala na susi na motema kozanga babotio na mokili yango delikama. Bakenda bakufa natikala na susi na motema kozanga babotio na mokili yango delikama. Wale wale ezalaki te posa motema nanga, ezalaki te pe na makanisi nanga. Mwana nini yango akosepela atikala ye moko na mokili aboti bakende treto. Nakoma komona pasie affection ya baboti na yebi ndenge ezalaka te. Nani akodolotenga na bolenge na se retrouva na balabala. Se pona kozanga baboti nde bandeli ya pasi nanga bakenda bakufa natikala na susi na motema kozanga babotio na mokili yango delikama. Bakenda bakufa natikala na susi na motema kozanga babotio na mokili yango delikama. La religion pure et sans tache devant Dieu notre Père consiste à visiter les orphelins et les veuves dans leurs afflictions. Makomi lobi ne méprisez pas les orphelins. Kasi ya lelo ekomi mbongwana basi mawesili na mitema ya bato na mokili pona ninyo kolela orphelin bato bakangi matoi baboyoyoka orphelin akomi ndoki poanye eske kozanga baboti ekoma sujet ya mokeri to nasala lisumu mpona kofela baboti ngai pasi nanga nani ayoka nani ayambelanga pasi lera motema nanga nani atala mama na bana na ata bandeko ya baboti nanga bapesinga ndemo kombo nani akokonsolenga na douleur oyo mama. Bakenda bakufa natikala na susi na motema
pharmacie à Nazareth, trésor précieux nangai. Merci Fondation Rabbi Mavinga. God bless you. Kabali solo, ya solo eza pasi. Merci. To Kabali solo, eza émission Sikato Mesanango, to partager vidéo. Merci Fiston Bastien de FB International. Merci Mingi. Na mame Milinzemba, motema tous pepele ambetolo. Mama Bibiche motema fio chiomo. Merci. Et pas Jean Didier Motonakolo, papa Michel Bombole na Canada, Lévi Cyril Arsène Modabi. Ko perdre famille, eza ndenge nini? Au perdre papa, au perdre maman, au perdre bayaya na yo pendant que vous en a 6 ans. Au koko la ndenge nini? Au perdre ka ba on te perdre pe ba membre supérieur na yo. Maboko na yo ekei. Je pense que beaucoup na ba image. Ba kata ye maboko nyonso mbali ba tobole lisu ya droite. Mwana mwasi ya âge ya 6 ans. Après circonstance wana azala traumatisé. Aïba ita akola ndenge nini sans famille. Vie ekomaki pona ye sans avenir. Aki ko espérer lisusu na l'autre côté. A combien commis tout na pourquoi akufa qui n'a été. Elle pouvait se faire du mal, elle pouvait amelata poison akufa kenda. Alanda ye tata, alanda ye maman. Et ça que c'est moment na 6 ans mon aboti na ye. Tant que quelle classe, top uniforme, net bande obazo une classe balobia, ngai ba yelinga pe uniforme papa zo kanza mwana akola malam. Yazaki sans famille, ba parents ba kenda ki ba parents ba kufa ki. Akoma ko mona kufa na ye kaka lelo lobi musika. Awabeta lisolo pa nani ako expliquer nani ba parents ba kufa Jacques azonga na village. Et na village kuna à côté na moi bikok moko il faut lire, il faut lata. Il faut attendre. À kotanga ndenge ni déjà chaki croit à venir à bêti des aïs sous-souté. Pour me foutele à foutele scolarité à zalakité. Pour aller à zaki passe, il faut que mande, il faut que ndako lukasa la kosande maboko bakata. Jacques a na vie à passe. Moi c'est azokola, nani osombele bandi hygiénique, nani osombele sous-vêtements bien. Azena mututé à côté là, à part Nzambe. Yesu Masia Nazareth yatika ba oya yete. Akola ki quand même ndengwana. Akola ki ndengwana. Na osenga bo s'abonner na Kilongo TV, bo aimer ba vidéo na biso et puis bo cliquer na cloche na ngonga. Bo mona mpanza po bo zwaka ba vidéo ya bwemba lebele. Parfois elle veut en venir avec son apparence. Bien sûr, aucun homme à Kolingazo à moi c'est à Boueloko l'épouse. Aucun homme ne prendrait jamais une telle fille comme épouse. Nani jeune à l'élo, Gauthier Kelo Lingazo à moi si bakata maboko abala ye batobola lisu. Je ne pense pas. Lévi Cyril Arsène Modabi. Zini Mokono Kolingazo no moi si bakata maboko. Combien des handicapés baza marginalisés na Congo lelo? Na bamboka toza combien de handicapés au baza marginalisés, bazo souffrir muto sunga bango azate. Vie aspect azaki na yango, vie handicap azaki na yango. Mwana mbali moko te alingaki fille ndengwana. Nani ako s'approcher na ye? Nani ako poussa un peu mene ba solata 1 minute. Peu importe, atabato église. Moko te poussa na ye pembeni na ye. Et ça qui passe. Imaginez une fille au azokola na ba condition ndengwana. Merci papa Prince Mavuba, pain de vie. Nanya kosunga e. Elle n'a pas réussi à trouver un homme qui l'aimait pour ce qu'elle était. Elle n'a pas trouvé un homme. Soya poussani pembena mutu fo ba bengana e. Yo katana maboko liso etoboka. Sans famille, nanya opusa na pembena, ozoluka ni pembena. Imaginez un peu mwana mbali nini jeune garçon ni na okende. Ah mais ma fille a na famille na yalo bake mwasi na ina bala yeyo. Na condition o Jacques azena on bakata maboko, batobola lisu. Tamsu bomo lokwa nazo tuka na obeta lisolo ndenge zali. Jacques azena maboko te ba membre supérieur ne bakataki. Et moi na yo papa maman ozolandanga mwana yo ayelo mwasi alobi na ina bala elenge mwasi o bakata maboko nyonso mbale batobola lisu moko. Est-ce que kolinga
Jackie azalaki bongo. Et na mboka akendaki akomaki lokola yende azana yombo, azana malchance, aza maudite, comme si malédiction fandaki pa na ye po bandeko nyonso bakufaki et ye azalaki atikalaki ye moko sans famille. Akoma lokola yende azali na malédiction ya vie na ye. Abandeko tout na Nzambe. Est-ce que mitia na place ya sœur o Jackie bakata maboko baboma ba parents na yo bandeko no nyonso batobola lisno à droite ya mbali okopusa na peme ya nani po olelela pasi na yo nani akolinga yo abala yo nani akopropose yo ata pa lobi abala yo musapi balataka alliance oza nango te ezaki passe. Alors elle décida de payer un homme pour la concevoir. Abi faut fouta mbali moko mbongo ne fiska coucher na yata mbala moko pour concevoir. Mubali yango bana ndenge nini po pesa mbongo. Po zaka combien ko lukata mutakwiti apusa na pembeni na ye. Peut-être na se kwiti wana ago nini kaka pe a profiter. Imaginez na mutakwiti moko taze ko pusa na pembeni ya Jackie. Abimbo na luka atambongo na pesa ata mbali moko ne fils katambala moko ba mama ba olandanga est-ce que na mbala moko pe moi ça ko yuko zoazemi est-ce que na mbala moko mta concevoir na ebite calcul nini akosala Jacques comme ekotala naza sans famille papa te mama te bande côté nga moko à travers nga Jackie na kosa famille na kosa ke na kanisa na zonga ta kombo ya tata na ngai to kombo ya mama na ngai libota na nga pe koma munene à travers ngai mais zena maboko ta zeli su batobola akosa famille yango ndengeni tide aluka tambongo afuta mwana mbali moko bakusha tambala moko excusez-moi les termes est-ce que mama soki ndeko akushe mbala moko akozwa zemi to akozwa te alors ça calcul nini politique ni akosala pour à concevoir ne fils que à élargir famille na ye pour atikala ye moko ba mama bolanda bo mena ko yebisanga est-ce que na mbala moko wana pe moi ça okaye kozwa zemi est-ce que tango satana belemi kotuka pe kotolanga ye kolo Yesu afandi na loboko ya tata Nzambe kobondela ponanga akobondela ponanga ponalonga tango nyonso atakombongele kimakasi akosimbanga na loboko tokatisa elongo moya moto elonga ezalise na yo ya nakovanda na kombo na yo yango ezali bomba melonanga nakoyemba nzembo na elonga nakutambola sena yo pwete ozanzampe nakovanda na kombo na yo yango ezali bomba melonanga nakuyemba nzembo na elonga nakutambola sena yo pwete uzanzambe nakutalela siyo atapasilekelinga ye nakutinga masi
akoma ina pensée wana akoma yokanisa bongo et mbongo akofuta mwana mbali yango po akushe ko uta wapi pendant que azena maboko te Jackie akoli ndenge nini akoma ko obligé ya ko travailler dur pour aluka mbongo. Elle a travaillé pendant des années. Elle a travaillé pendant des années et des années pour trouver l'argent nécessaire et payer cet homme pour qu'il apese ata mukumba une fois kaka a travaillé ki musala nini Jackie azali kosala. Jackie akomaki kosala bilanga. Imaginez mutu bakata maboko lisu moko toboka azosala bilanga po aluka mbongo. Mbongo yango eza te po alia po atia plante ya kabelo po alatela lamba ya bien mais po aluka apesa garçon moko ne fils kata na mbala moko apesa ye mwana akomaki kobokola bibwele koluka kolamba talaka maboko wana bakata vi na ye koma ndenge asokola ata bilamba. Je me demandais est-ce que maboko wana ezaotelisa bilamba. Jackie akoli bongo et Dieu fait grâce après des années. Donc à suivre ma année à économiser. Tellement j'ai traumatisé comme un peu au banga banga. Azé kola la imukaza ma boko te. Ce ba côté les basale mabe bako bomai. Après des années à travail pénible, dur, a eu quand même mbongo. Apesi mwana mbali moko aeba qui était. A habité ce mwana mbali yango aza na santé ya bien. Ceux qui aza maladie mais comme aza na souci à élargir famille na ba condition aza na yango mutakolinga ete. Apesi mwana mbali moko mbongo pour permettez-moi le terme pour accoucher. Ezeye na butu. Akangaki elongia mwana mbali yango te. Et mwana mbali yango pe asali ba acte na ye kaka kei atikala pe kozonga susu te. Dieu est grand kaka butu moko wana sima mikolo Jackie a concevoir azu mokumba et na mokumba na zwaki abani ko bunda ndenge nini tisuka na yango 9 mois après Jackie aboti une très jolie fille mwana moya mwasi kitoko et mwana ana aza mboko mama na ye eloko suya pasi ezaki mwana ana bana mibali nyonso amonaka benga bango bapapa mpo ayebi papa na ye te parceke Jacqueline amituni mwana azokola un jour mwana akozala besoin ya tata na ye Jacqueline ye moko ayebi ate elongi ya tata ya mwana te asalaki yango parce que azali na souci ya famille na ye. Imaginez un peu asala ndenge nini a expliquer moi na déjà histoire na aja mke o mwana aza nango ke ngai condition nga oyo mubali moko ta kolinga nga mubali paze kolinga ngai te nde na salaki boy une fois kaka pona concevoir na bota yo tope abomba kaka kino mwana kokola aluka ndenge nini mwana koyeba ye moko. C'est ça notre question. Histoire et ça libiso pasi. Je sais que ici kapo zali est dérangé yo peut-être tongisi yo na condition ya sœur o Jackie. Jackie osenga lisungi ya mbongo te po debriaka na ye. Azosenga te bosombele lopango. Kasi azomitungisa po na venir ya mwana na ye. Bana nyonso bayeba ke bazamba tata na bango. Oya ye ayebi tata te. Pire encore, mama ya mwana pe ayebi tata ya mwana wana te. Bakosuka ndenge nini. Kaba lisolo. Tokabola lisolo oyo ekosunga biso soki poza lisolo bengiso numéro affiché tokobeta yango awa esunga ndeko okozwa solution à travers émission na biso Kaba lisolo. Lelo ezali lisolo ya Jackie boya no la biso soki Jackie amiyebisela mwana na na ajo aza na moke mais soki pa lobi mwana na koma traumatisé te. Est-ce mwana na oza suna confiance ya tata na e to ya batata misusu boyebisa biso asala nini. Kaba lisolo. Merci papa Emma Papati ML de Paris na maman Joséphine. Merci mingi fiston basen de FB International agence à solo ba maputa SFC Zoya et Zapa fiston basen de papa maman de la foi benga déjà au réservé to posa komana yo topé
obengi FB International agence ya solo maman Nathalie Zeko ya yangwana merci pasteur Nkosi na les 10 awa tozana en direct lisoni ba beta pona yo merci Angel Kinkela Jean Didier Moto Nkolo na bosanité papa Michel Bombele na mama papa Michel Bombele na mama Edith Marquis Beauty merci pana yo merci pasteur Prince Mavuba merci mingi Vini Mokono merci epana yo Gauthier Kele ezaki bongo ya bino kabali solo tozokoba Kalaté bozwa deuxième numéro ya kabali solo bo benge biso bo komela biso esa moi bien commenter ba commentaire to komona pe to ko réagir ezaya bino Rabi Mavinga to kutani mbalasima kabali solo. Papa, onde você engana? Oh, kasi na kani yasu. Me, o que você suki? Papa, o mana tu que suki? Oh. Oh, papa, o que você suki? Tina dentista. O que você suki? O mana como você não vai, papa? O que você não vai? Nada de o mana como você não vai? Funda suki na mama, papa. O que você suki? O funda suki. O que suki na mama? Tudo. Papa, o funda suki. Sai de mama. Oh. Funda suki na mama. Funda suki na mama. Mama, funda suki na mama. Suki na mama kipo ete. Suki na mama ko. Na eka sali sama senda sali ngasuki. Ako misinga mabandi. Ako misinga mabandi ndenge nini? Akufuta suki na mama kimbia sasa na senda suki na mama ko. Mama, akaje suki ndenge nini? Osali ni produit nini? Mama na ngai. Tanga produit sali. Zazu. Produit ya kala. Ba sali la mo susuté. Et quand il suki ko ngai. Na sala ko suki na kata suki. Non, katanga suki de papa. Ah, tanti. J'ai une fille au point où il est levé pour aller au ciel à suki. Donc quand vous signez, nga suki na wana yaka awa kala. Bakata nga suki ten. Tala nga de kuna koma na suki ebele tala. Yango, moi c'est qui tout le point où il est levé éviter. Et l'eau va au ciel à suki na. Pour les cheveux brillants et pleins de santé que vous aimez, faites confiance à la gamme Edith Marquis Beauty. Edith Marquis Beauty, produit 100% naturel pour satisfaire toutes les femmes, les enfants, mais aussi les hommes. Batata Mabandi. Solution Zouami. Avec la marque internationale Edith Marquis Beauty, vous y trouverez aussi la pommade, shampoing, huile miracle et l'après-shampoing pour la réparation et les traitements de vos cheveux. Utilisez la marque Edith Marquis Beauty pour bénéficier de ces 3 actions. Alors, ne posez pas de questions pour savoir où se vend le produit Edith Marquis Beauty, puisque c'est une marque internationale. Il vous suffit tout simplement d'appeler au numéro Sokobengi Osamo Bimba. Edith Marquis Beauty, la protection et la garantie de nos cheveux. Edith Marquis Beauty, solution à la suki na biso. Le business a ses idées, FB International Agence a ses abonnés. Le fret Europe, RDC, a retrouvé son identité. Pour l'envoi de vos colis, bagages, véhicules et autres, courrier express à destination Kinshasa RDC, une seule agence, FB International. FB Business, et pas Fisto Bassene, à Bizot Kotozane, Maringa 72. Marina 72, j'explique. Alors, Maringa 72, FB International. Na Kasavubu, elle s'est dit na Kasavubu. Ça va sauter na Kasavubu na Maringa wana. La sécurité de vos bagages sont assurés en un voyage rapide et à bon port, quelle que soit la quantité. Du déposage jusqu'à l'entreposage, FB International assure comme jamais. Alors jamais. Nous organisons des frettes aériennes et maritimes. Awana FB International Business. Biloko et Komaka, Pedro Zouaka. Komaka, Pedro Zouaka. Pour plus de contacts,
FB International. Agence Assis. FB International. Souka. FB International. Danger. FB International. Adega. FB International. Masolo. Balobi kunande masolo ya kati. Mosusu olela. Mais FB International yango ni masolo. Kinshasa boyoka sango oyo Kinshasa boyoka esengo oyo na memeli bino boyebake flat ML de Paris eteli bino bapartement ya kitoko et surtout ya qualité. Yo moto olula kozala na luxe, yo moto olula kozala na bacondition moko confortable kimambangu deja na ML de Paris pokuna okozala comme si oza kaka na mikili ya poto. Ba chambre bien équipée, bambetu ya kitoko, ba salon ya qualité et surtout ya confortable. Mbetu olali c'est comme si ozali na paradis ozolota ndoto osakana na bana ya mindele. Prix abordable na ebisi bino $25 ya pamba. Séjour non kitoko na kini sans problème. Ngungi ezate mulunge pe ezate. ML de Paris Souka. ML de Paris kitoko. Olingo réservé benga ba numéro affiché okosa réservation na yo okoya na bana. Ba appartement ba 2 chambres ezali, appartement ya 3 chambres ezali, ya chambre moko pe ezali. Bongo parking place à chamutuka eza kitoko, zala no à l'aise. Oye Kinshasa oza à l'aise. Koluna ten des heures de temps ML de Paris kitoko. Botika na yebisa bino ke awa na ML de Paris mulunge ezalaka te po niveau ya ba climatiseur oyo etiama awa non au matin escalier obandi déjà komizwela malili na yo et bongo soki kaka snel akati courant comme d'habitude tika na yebisa yo ke groupe électrogène ya mbiji eza wana soki kaka snel akati kia yepe epeli mbala moko wana papa snel ayoki mbala moko sone. Botuni ngai soki okozwa ML de Paris wapi tika na yebisa yo keza esika ya kobunga te na croisement des avenues Lodja Peshaba oza mobimba omoni ML de Paris okoti osali réservation na yo. Et bongo soki omati na balcon engaye voisin na yo palais du peuple mbala moko omoni député opesi mbote kitoko oyo wapi na ML de Paris confortable et surtout c'est du wow.